Bonjour, na balandi soya émission na biso Évangile ekomi wapi. Évangile ekomi wapi eza émission na bino obomesana bolanda epesamaka pa ya mosali na bino évangéliste Serge Lutumba. Lelo évangéliste Serge Lutumba azana njili azoyamba pasteur a se présenter yemoko na kati ya micro na biso Évangile ekomi wapi. Na kati ya thème na biso oto sola lelo nazome ko sona bino to sola na changement ya bakombo ba oyo bakutana na Nzambe a changea bango bakombo. Abraham akutana na Nzambe a changea kombo. Sarah akutana na Nzambe a changea kombo. Misusu passer azat place wana na ko parce que bakombo ngo o ba changea bango, est-ce que même malédiction bien même bénédiction. Pasteur à en place pour expliquer Vino. Bonjour pasteur. Bonjour Ndeko Serge. Pasteur tu es dans une émission abisso Évangile ekomi wapi. Pasteur, n'habitez ou expliquer bango thème ni to le lelo. Merci beaucoup Ndeko Serge pour la question. Bandeko nyonso bazolanda biso na émission na biso Évangile ekomi wapi. Toza awa tozolobela thème moko eza na mutu ya makasi. Toujours parler sur Dieu te visite pour réécrire ton histoire et changer ton nom. Pasteur, nakenda ki mbangu na lingi pour se présenter na kati ya TV na biso oto benga SB la Grâce TV. Na bitu so rolanda rubrique na biso wana l'ingénieur Patou, l'ingénieur Bobo so ba reperception rubrique. C'est plus ça qui passait pour la présentation. Go. Heureux nous le sommes pour avoir reçu dans le cadre de notre mission Évangile ekomi wapi l'éminent pasteur Yannick Fika, qui a bien voulu pour l'édification de l'Église éclairer le peuple de Dieu. Qui est l'homme? Le pasteur Yannick Fika est sorti du lot dans cette grande mission que l'Éternel lui a appelée par un parcours débuté depuis sa jeunesse. Déjà à l'âge de 10 ans, sa communion avec l'Éternel a été manifeste. Cet appel divin fut consacré par son passage sous le pied de son mentor, le révérend Justin. Son ministère a eu son éclosion en 2021 où par la grâce de Dieu, ce grand homme de Dieu a bâti un temple pour l'Éternel dénommé Mission évangélique et prophétique de derniers disciples, en sigle MEPDD. Père de famille, marié à Madame Christelle, juriste de son état, mariage dans lequel est sorti 2 jolis enfants. Intellectuel aguerri, le pasteur Yannick Fika est un expert en gestion financière, un homme de Dieu complet. Suivons et écoutons l'homme de Dieu nous édifier. Merci l'ingénieur Bobo, ingénieur Patou, en tout cas, Nancy Bolandi présentation, pasteur Bolandi présentation nayo au ingénieur Bobo, ingénieur Patou Balaxio. Nakati ya présentation nous sentir ndeni. Bon, là c'est surprise au salut. Ils ont vraiment surprise, puis na moni za innovation makasi. Même na mo autant nos Hollande présentation na kamwe. En tout cas, ils ont innovation makasi na s'appelle makasi. Pasteur Yannick tozongi vraiment na thème na biso na to repesa na définition na thème na biso. Expliquer na balandi nyoso ya émission na biso Évangile ekomi wapi. Merci beaucoup. Et le nyonso va kobanda ko développer yango ko conclure et il faut ko expliquer bato ko pe sa définition ndenge nini to ko lakisa image ya thème na biso mais na yambona pe sa définition ezana bandeko bazolanda biso to annoncer ki thème na biso na rappeler lisusu pona bandeko ba yesima ba ebite soki tozolobela likolo nini thème na biso eza Dieu te visite pour réécrire ton nom et plutôt pour réécrire ton histoire et changer ton nom. Bon, na thème na biso toza na biloko misatu sengeli to définir ya liboso eza visitation, ya mibale eza histoire et ya misatu eza nom.
et eloko ya liboso oyo nazo définir na lombango visitation, et visitation eza moment où eza précis oyo nzambe apusanaka pembeni ya mutu mpona ko changer situation na ye. Et ya mibale eza histoire totanga biso nyonso toyebi définition ya histoire. Na kati ya histoire eza makambo oyo ya passé, et ya misato eza non. Donc toza wana tokolobela likolo ya visitation pe tokolobela histoire oyo eza lié na sima ya bakombo ya bato. Et na profiter pe mbala moko ko définir les noms. Premièrement, eza identité ya mutu. Kombo eza identité ya mutu. Et deuxièmement, tant toujours parler sur les noms. Bibliquement, ce qu'autangi dans le Nouveau Testament, autangi dans l'Ancien Testament, kombo ezelo komoko o mutako ko sakana na ngote. Ezelo komoko ezala mutuya makasi ya makasi. Premièrement, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, kombo eza kotalisa eloko ya liboso bénédiction na kati ya vie ya moto. Voilà pourquoi celui totangi dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, tout le monde a battu belé au Nzambe a changé bakombo na bango à cause ya bénédiction. Donc eloko na koko yebisa balandi o bazolanda biso kombo eza na mutu ya makasi parce que kombo mutu nyonso ya liboso ezo représenter identité na ye ya mibale kombo et anosaka bénédiction na kati ya vie ya mutu. Pasteur Albi, na définition na ye pasteur a touché visitation histoire na makamba kombo, mais na moni pasteur au telemi kala na kombo mais visitation na histoire au meki kokota na minité parce que Nzambe a visité pe bato mususu na changer ba kombo te. Nzambe a eu visiter Joseph, a visité Joseph tant où Joseph a eu une inquiétude et à Marie tant a eu une zemi. Nzambe a eu talisa que zemi wana ezaboye et puis moi robota au pesa kombo boy. Eza visitation na habité ceux qui les amis na changer ka kombo te. Merci beaucoup Ndeko Serge. Na lingina bakisa lisu selo komukie. Na autozobenga visitation. En d'autres termes, visitation est une rencontre entre les surnaturels et les naturels. Rencontre ya mutu na Nzambe. Ndengo uchu koloba ke Nzambe a visité batu ebele mais a changé bakombo na bangote. Na kopesa yo exemple ya mutu moko tobengaka souvent na kombo ya Jacob. Jacob aza mutu oyo ba déclarer ki bénédiction. Parce qu'il y a une différence qui réside entre la bénédiction et les effets de la bénédiction. Bénédiction est la parole où va déclarer Nicolas Moutou. Il faut maintenant parole wana et produire des effets. Nazui ka il y a Jacob va déclarer qui bénédiction, mais bénédiction wana et senga qui visitation ya Nzambe na kati ya vie ya Joseph. Voilà pourquoi toujours dans l'histoire Jacob plutôt azalaki moto oyo abundaki na ange. Soko tang histoire tang abundi ange atuniye quel est ton nom? Pasteur, au lobby Jacob azam moto oyo ba déclarer qui déjà li pamboli pana. Mais na écriture tozomona Jacob azam moto oyo ayaki koyiba li pamboli andeko na ye pour papa na ye. Non, papa na ye Isaac azalaki na besoin apambola yaya na ye. Jacob azali nega muibi aibi kibukolo na ye ayo yiba lisusu na biloko olia siko na place on expliquer biso bien te. OK, merci. Naka ya Jacob na grand frère na ye bango mibale bazalaki na destiné na maboko na bango. Voilà pourquoi na naissance na bango yaya bimi liboso mais leki ya ko bima na sima mais akangi yaya na talon. Donc, c'est-à-dire, eza image abatumi balé au baza na destiné na maboko na bango. Yaya zalaki na destiné, mais aeba ki ko protéger destiné wanate. Leki pe azalaki na destiné, mais leki aeba ki comment ko protéger destiné et comment aussi ko kota na katia destiné à mutu pona ko profiter na destiné à mutu. Histoire ezota les sabiso que
Esaü premièrement tekaki destiné na ye. Destiné na ye ezalaki pouvoir otoyebi lelo bapesaka epai ya beni yaya azalaki nango, mais à cause ya nzala andimaki koperdre pouvoir wana, koperdre destiné na ye atekango à cause ya biloko ya kolia. Mais parce que soki tomeki kozonga na début ya histoire yango tomona mama na ye ya Jacob nzambe salobaka na ye ke Jacob arupambwamaka koleka ya na ye, mais mama yebaka yango tant tout en te mama kendaki na voie koyiba yango mpo na début ya histoire nzambe alobaka déjà na mama na ye ke Jacob arupambwama, mais tant tout ezalaki na façon kaka yango te akokota ndenge wana toyebi te. Merci ndeko Serge olobi malamu. Maman ayebaki prophétie wana, mais maman asalelaki oyo ezalaki kibonzoto mpona nzela nzambe. Ntango nzambe apesaka prophétie apesaka mpe na provision, et ntango nzambe apesaka prophétie ye moko aza wana mpona kosalaka lisakoli wana esala nini ekokisama. Mais maman asalelaki na kibomoto. Voilà pourquoi na bomotango kendaki mabe kende parce que bakomo baraki ayibaka oui. Mais tiye moko nzambe aye ko changer kombo donc ça il est nzambe mutabongisaka yango pe ko mabongo non ezate nzambe mutabongisaki ndenge wana. Pourtant tozoloba déjà na kibomoto ezeloko o esalamaki na parce que surtout babongo te parce que nzambe tant a changer kombo abi kombo ne ezalaki ya kokosa kombo boyi komi parce que nzambe ayebaki ke il faut kosa non pas comme wana. Oui, naebisaki yo premièrement kombo eza identité mutu. Kombo et anosaka bénédiction na kati ya via mutu. Jacob prophétie ezalaki. Yami balé Jacob azalaki béni. Ba pambolaki malgré ezalaki na nzela moyibi. Mais bénédiction wana kokaki ko produire des fêtes. Pourquoi? Parce que eza neloko moko ebanda ko empêcher cette bénédiction et produire des faits. Et loko oyo ebanda ko empêcher ezalaki kombo na ye Jacob oyo lingi ko lakisa voleur moyibi. Parce que nana mapesa ke komba Jacob voleur. Bon, ndenge to tukoloba eloko ya liboso osimbaki ndeko Serge na prophétie ekomamaki déjà que Jacob même maman na ye ayebaki secret wana, ayebaki secret ya bénédiction wana. Mais kotala na question oyo otundi ngai eza na makambo nyonso oyo mutu akoki kosala nzambe ayebi yango, ezala na nzela moyibi ezala na nzela ya vérité nzambe ayebi yango. Kombo ya Jacob eza kombo oyo eza biblique totangi, donc c'est-à-dire eza kombo oyo baboti na ye ntango baboti ye bapesi ye kombo wana nde bapesaka mpe Isaac ndenge mpe bapesaki Isaac kombo. Est-ce que so tozongi nzambe aye kokutana visiter Abraham na âge moko avancé, mais fala tikeka na kombo na ye et Abraham, pourquoi changeaki akomisaki Abraham? Moi si nazalaki na kombo ya nani Sarah akomisi Sarai, fallait ka tika mona ba kombo na bango wana a changer comme peu soupo. Oui, na uta koloba toko ko parler sur les noms sans que tu parler sur la visitation. Visitation na loba keza moment où eza précis oyo nzamba kutana kana mutu. Soki nzamba kutana na mutu automatiquement nzamba change la vie à mutu. Abraham, Sarah, tant que bakutana na nzambe, donc c'est-à-dire tant que nzamba ko visiter bango et l'autre wa liboso nzambe tango ko kota kat na bango albino, il faut premièrement na changer kombo na bango parce que nzamba zalaki na projet ya ko bénir bango. Tango nzamba tala albino ba otika la kana kombo au téléphone na changer kombo na bango pour na za na projet mo likolo na bango. Est-ce que projet ngo kumbongo oyaka fuba kabwana ndekoni na est na ouest foka nzamba pesa ka kumbongo ko pesa pe kumbongo na avant. Bon, nzambe akuwa ko pesa kumbwana avant. Pourquoi? Parce que soko la histoire premièrement Abraham nzamba ebisie abima na patrie na ye azala musika ya bandeko ezalaki appel mobimba nzamba bengi Abraham, mais condition ezalaki que Abraham il faut atika patrie na ye
azala musika ya bandeko. Et na kati appel wana ezalaki na bénédiction. Kobo sanate. Nzamba ayebisaki Abraham, je ferai naître de toi une grande nation. Et de là, on va changer combo. Oui. Cela veut dire combo na combo on ko concorder, tu sais combo peut jouer influence na vie. Abraham a couru comme ma père ya nation té sans que Nzambe a changé combo na. Comment appeler ça qui Jacob Isaac? C'est que na combo il a copié Jacob Israël, c'est Israël un peu a une mission. Oui. C'est que Paul n'a pas changé Saoul, Paul peut a une mission. Paul peut avoir une mission. On va expliquer son mission noté. Autres en disant que bango. Jacob, Paul a Jacob, a comme Israël, a bundaki d'abord bitumba, na ange de l'Éternel. Et si ka nous sommes dans la Bible va parler sur l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. En d'autres termes, Jacob a bundaki bitumba. A qui ange de l'Éternel n'a otika yote jusqu'à ce que au salanini au bénir nga. Comment y a eu ange? Muto nyonso azana kibonzambe kati na ye. Même na muto o azana kibonzambe te kati na ye. Différence ezalaka. Nzambe lumière na ténèbres. Différence ezalaka. Jacob azalaki na révélation. Azalaki na révélation. Et voilà pourquoi na kati ya révélation wana ayaki ko détecter directement Muto aza muto lokola batonyo sauté, c'est l'ange de l'Éternel. L'attaque qui est vraiment ceux qui au pambolingate n'otika ote. Voilà. Tango Jacob a lui soko pambolingate n'otika ote, mais tata ya Jacob a pambolaki Jacob. Comment Jacob a eu sa ange de l'Éternel soko pambolingate n'otika ote? Jacob a eu les deux bénédictions. Double bénédiction. Oui, avoir qui double bénédiction, c'est vrai. Mais bénédiction, il y a les bosso. Ils ont qui a mouibi. Voilà pourquoi, tellement ça déjà parole, bénédiction, on est quoi pour produire des fêtes. Pourquoi? Parce que source n'a pas qui n'a pas. Il a mis balé pesant la brutalité pour à dynamiser. Voilà. Ayaki ko sosola que muto yo nazo bundanaye aza muto nyon sauté moyena tike ezate. Jacob a une révélation. Voilà pourquoi le bail est dans jusqu'à ce que bénir nga. Ange de l'Éternel, tant pour comprendre que Moto a une révélation à tout nier quel est ton nom. Aujourd'hui, on a place wana. À tout nier tena salé la. Non, tant sous combo, tout ne qui est et vous allez entendre sous une insistance wana. Il y a un tourné comme bon. On sait qu'il y a besoin de tourner comme bon. Non, et tout le monde là tire de tika été. Et ça qui n'a insistance té. Et ça qui par révélation. Pour Nzamba zala qui n'a mission. Azala na likamoko et sengela kasa na Jacob. Mais akoka ko sa ne likamboana té sans qu'à changer comme on parce que comme on et bandoko laksa voleur. Notre Dieu aza Nzambe ya ordre. Aza Nzamba travaille kana ben pidicté, aza Nzamba travaille kana ba voleur té. Aza Nzambe a travaillé kana bato bazo tambola na vie ya sanctification. Voilà pourquoi akoka ki kosa la mission na Jacob té ce qui a changé qui combat Jacob. Ce totali dans le Nouveau Testament Nzamba longola ka Saoul comme c'est Paul, mais c'est un brigand. Aboma bato ezana bato mususu basala kanaye basali mususu bando linga été kaka Pierre ngi mutando ba non to tikata za mutu ya biso mais noté que quelque part nous le bien a que la contradiction pour monsieur Ezali. Oui, merci de Serge. Et nazo pesa d'âge moko soki nyau abongoli motema bato boye ba nyau abongoli motema ezabana ezaba mpoko. Tu as dit histoire malam yandeko Paul azalaki persécuteur ya makasi ya ba Kristo. Na lo baralelo muto nyonso sala mabe soka yepa na Nzamba se repentir Nzamba otala mabe na ete Nzamba oyamba et pourquoi? Parce que Nzamba za na mission. On paye ba prix, on a ba prix payer na ba passer na yo alekaki. Oui.
Et là, moko esengeli toyeba que na opeso exemple moto moko aza sidatique, aza na sida, abongoli motema. Ndenga bongoli motema, est-ce que sida n'est que longo ou bien que tika? Exactement. Sida gezala. Ezapena na baka mususu que o nzamba ko sala pe grâce a longoli sida wana. Mais so penzamba longoli, so penzamba longoli te la visite que nzambe alimbisi ete, nzamba alimbisi mais azo payer ba acte o salaki. Et pour la payer qui a monté. Kasi ezaka o na lobi ke eza ndenge moko. Mutu mususu nzamba longoli sida, mais mutu mususu nzamba alimbisi sida ka etikali akufi na ngope. Et Pierre pe malgré ba changer comme mettons Yesu akendaki mais Pierre ngala zonga na banzela na ye. Bon, nze omoni nzela oyo eza mulai. Eza na ba complications et belé eza na ba réalité belé. Voilà pourquoi même Yesu Emogazoloba, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera récompensé. Récompense wana eza na makambo belé. Nzela ngo eza na banzube, eza na batu musupe bakweya balamuka bazongela nzambe, eza na batu musupe bakweya tisiko na sama. Pierre ozaki Saul o baike zamba pesa ki komba Pierre obeki na libanga na no tonge temple no. Mais au moment où il s'est couché à changer, il a dit enfant chéri. Donc, il y a cause à parce que à Fandanaye, j'ai l'impression comme si bah oh bah Fandanaye na Paul Mutarokuta na mais Paul Azala qui na onction makas sur les kabango. Bon, ministère autosoi est un ministère à complémentarité. Comprenez bien la Fandanaye, na Fandina passé Yannick qui faisait des miracles. Mais ce que yé aïko kutana passé Yannick, comment on les kabison onction? Yango na le ministère autosoi. Comment on commande les kabison? Ministère autosoi est un ministère de complémentarité. Nzamba sala ka grâce na moto nyonso alingeza teke ba misusu lokola batambola ki na Yesu ba oyo kaka batambola ki na Yesu, il faut ba sala miracle ko leka ba oyo batambola ki na Yesu te. Nazo rappeler yé moko yesalobi ke na moto akondima, soika moto ndimi. Yesu alobike akosala même miracle ko leka même oyasala. Merci pasteur Yannick na yibi au moi parole parce que toujours dans la deuxième réplique na biso au tebe en question du public. Donc question du public. Donc public nesko a pesayo mituna oyo okoyano la bango. Eza moko nouvelle stratégie mission na biso évangile comme api ezoleka na chaîne na biso ya SP la Grâce TV. Na bengi bino bo s'abonner massivement au betika SB la Grâce TV bo mona mambeza kuna bo s'abonner et zapeka pour na kotombe l'évangile et zapeka na défendre maman Nzambe tolanda. Pasteur na lingi vraiment na yeba sur le plan spirituel. Est-ce que ba kombo oyo ba parents ba pesaka bana na bango ezalaka vraiment na force moko spirituelle comme Christian Vie, Glody, Gracia, Merveille, Dieu merci. Donc ils ont vraiment na efficacité sur le plan spirituel. Merci na balandinyo so ya biso émission évangile comme apinde kana epsa bino vous s'abonner massivement au betika ka SB la Grâce TV au s'abonner et ça malam pour la contribution à évangile na chaîne na biso zali SB la Grâce TV mais émission na biso zali évangile et comme api. Donc évangile et comme api et les 44 chaîne SB la Grâce TV. Bientôt, tu regardes la chaîne de télévision Congo, pourquoi pas un monde. Pasteur Yannick, dans le rôle bâté, la question est à yo, la réponse est à yondo pesa. Tu vas poser une gâte, mais tu vas poser yo. Monsieur Moyoki, on peut répondre à Bangoni. Tu as la caméra na biso, tu vas poser la question. Merci. Pour la bateau, tu vas poser la question. Et le Kwaliboso, na lingina loba na ba question nyonso ba bazo poser question ya liboso na lingina répondre na question ya liboso impact ya kombo oyo ba mama ba pesaka aboti mwana apesi kombo na ye Merveille Christian Vie Christ Bobo, Bobo, Serge. Donc,
bapesaka kombo na sentiment te. Tous en Afrique, na habité en Afrique, nous sommes ça la marandengwana. Constant na sala, et ana ba maman ba papa boti mwana, au mona zo luka pesa ndoi. Ndoi mingi total raté. Combo tozo pesa, est-ce que ça a une signification? Il y a bénédiction, tout ça a une signification de bénédiction. Combo tozo pesa mwana, to soit ndoi ou tozo linga to pesa mwana, est-ce que combo wana, ils ont une image à malam, ils ont une signification malam. Pe mutu ozo pesa ndoi, il faut que la mutu wana etamboli na ye, eza ndenge nini me biso totalaka. Topé Sandoï, Moutouana Zanambongo et Belé, allez te profiter directement Topé Sandoï, mais Bapé Saka Kombo, Bipé Silate. Et le lot, ils ont battu Belé au bazo souffrir à cause Yaba Kombo. Aujourd'hui, au Kotambo dans l'église, Nyonso, Tozo Boukabike, Tozo Kwesa, ba chaîne, ba prison, ben, Tozo Bossana et Loko Moko, parfois to ignoraka. Oh, les autres quand ma via batebele, ils ont détruit même bénédiction, na via batebele et ça combo. Donc, combo nous sommes au bout, ça peut c'est pas moi, et que jouer rôle, il y a ma casse, na via moi. Ce qui combo neza, il y a ma bé, moi na paix, à ko vivre ma bé, tant oiseau la même tant comme une colo. Combo na so que à ma lampe. Moi, la paix à vivre bénédiction. Prenons les cas, il y a Kombondeti, Christ en vie. Christ est en vie. Donc, Yesu azanabo moi. Et ça, Kombo, oui, c'est pas nzambete, mais ça, Kombo, moboti, tanga boti, moi, naye. À mon équipe, non, il faut appeler ce Kombo Christ en vie. Christ azanabo moi. Christ aza vivant. Kombo wana soki totali kaka kombo wana tozwi signification nango ndenge na uti koloba na lingala ke Yesu aza na bomoi. Ozwi kombo pesi epa ya mwana. Et kombo wana signification nango à chaque fois tant bazo benga signification ya kombo wana sala nini et se manifester na kati ya vie ya moto ba pesi kombo wana. Et qu'on jouer le rôle de Christ en vie. Donc, à quoi qu'on a un problème, moi qu'on a vu naïe. Il y a un problème sur le plan physique, sur le plan spirituel. Mais à quoi qu'on a la sauver pénanzela combo naïe. Christ en vie. Yesu azana bomoy. Combo na paix et qu'on sauver. Combo na paix et qu'on appeler bénédiction. Mais je vais dire ba combo ndeti to le baba bobo. Naïbi signification combo bobo te. Mais et ça, ce qui te le dit, c'est la statistique. Et ça, n'a pas comme moussoussou, ce que ça les statistiques, prenons les cas bayanique. Bayanique na nature na bango, au moins que bazala calme, bazala humble, balobarate. Mais tu as une signification combo yanik te, mais toujours la bateau bazana combo na nature na bango, mingi bayanique bazala calme, bazala posé, bazala kinya. Mais je vois combo bandeko bazo yokanga o bazo landanga bolimbisanga kombo na opesa mingi ya bobo so inde tokutani kombo neza bobo neto epsanga ke ebi bobo mo ala traper manette okutana na demba bobo bala ta manette oui na ebi bobo moko malamu azalaki camarade ya pauvre grand frère nanga bobo na la ta manette au monde ne longibo sérieux mais escroc ondimate. Mais ce qu'on a mis nature nyon soit babobo bolimbisanga bazala kandengemo. Mais nga pe ba Serge na ora ba Serge ba ki ba mourir ya kosaka te le roi ba sango ponga pe comme nga Serge mais roi na bongo mo na ngai a nazana nga suko to na te. Le sanga ba Serge ba mourir ba patou pe ba compliqué ba patou makasi ba patou makasi ni. Donc ba ba to ya rigueur. No ba Serge ba ni ba si trop et puis sopo tangi ba kombo mususu abatu musu otoyeba ndenge toyokaka onga kombo na ngai songolo mais kombo na ngai mususu akram mais oyo alingi songolo te mais abali akram nga kombo na ngai songolo mais oyo mwasa nga zobake nga na bala lutumba mais oyo alinga bol mususu donc c'est que na linga na yeba
donc bakozala abatu mibale pour toka ba déclaration na mingi surtout pour un mission otobenga mokili ba leader wana likolo toyoka basi na bango toyoka yo so bali songolo ezanga te ngana bala lutumba mais yo bali kombo ya terrain ya scène donc c'est ba kombo wana quelque part ezaka l'esprit te siko tokomi na ebité rolo belondeni. Merci. Bakombo wana nde topesa exemple de Serge ya ba musicien bakombo o ba mipesa ya scène na bango. Bon, soki tolobi tozonga sur le plan spirituel, eza l'esprit mobimba. Yo mon eza kombo. Mais eza na ba monde na bango ba signa ba pacte na bango. Po ba pacte wana esala, po ba kisi wana esala babino, yo prenons par exemple Bobengo Serge T. Bobengo le roi de la forêt, Bolimbi Sangana Bandeko Obazola Nanga, Bobengo le roi de la forêt. Pona nini na kombo wana Serge. Au moins place na zolo ba ke kombo eza identité pe kombo et annonce quelque chose. Donc pona ba grigri na bongo ba sali esimba na kombo Serge mo esimba ezate. Po effet moko eza na simana te ba olongola yo ba pesi yo le roi soki ya nini. Na kato momuke na surtout na bana kuluna oba ko mikolo yo comme no mona pichu mais au général ba pesi kombo moko. Mais yo tango kango na komi mona kuluna ba ke ko na kombo na ba bi kombo na te. Mais so ba bengo l'opération na bango boy ba pesa bango ba kombo moko boy opération. Siko biso to mo banga ba kombo to zo ba famille. Merci de Serge. Olobi bien ba pesa bango ba kombo ya opération. Donc c'est-à-dire kombo o ba pesi bango ya opération eza pona ko cacher identité na bango. Pona lobaki ke kombo eza identité mobimba. Ce que muto kende ti ko sala mission akeko yiba zo sala kuluna na kombo ya Serge. Prenons par exemple na kombo ya Serge. Mokili mobimba boye ba ke muto wana wasali kuluna o abomi muto kombo na ena Serge. Mais pona ko camoufler ba bomba identité wana po identité Serge wana qui révéler directement muto wana zanani. Obi non kombo ya Serge ebimate to pese kombo ya général. Mususu na yo ba kombo ba niau na yo ko mususu ba pese kombo ya Murada. Est-ce que vous avez un ou bien ils ont un combo à pèse par simba rappel à qui c'est non? Oui, n'est na utu ko le baké eza ba simba rabakis. Ba simba rabakis. On a pesa bakanga epe de kwana na ebite so akoma wapi Murada. Anyoko la batu. Selon ba témoignage batu balobi ke abano ko mela makila ambwa. Bano mela makila ambwa. Makila mbwane bano sala nini ke soki kaka balingi ba ko menacer bango baja la police balingi ba ya directement bon za la sensible bo ba ke non likamwezo ya photo kim grâce à makila na o ba mela ka bambo na yo kape bande musuba ba abano limo lingo kange bo limo bato na bala pa baté bazala mona biloko na Nancy Bolandi pasteur n'attaquer bana kuluna te mais toza kaka na kombo oyo ndenge ba changer ba kombo ba musicien balobi mabe na bino te mais tozo parler kaka na ba kombo ceux qui yo pe place oza kombo na yo ozo mona ki o sala go yo simbate OK na musalo yo simbate passer na yo za ba tunsusu bana ba kombo oto bien mabe mais sont bénis bana mbongo ba ke baba ba mela masanga bana basi mais koba les athées moi évolution moko les athées mais bon na bango zo me na mabe ko diverger bana mike baza ben pidique ko sombela rabatu machette bakata rabatu makamka ya mabe kaka ko zo conseil moi malamu pona ete bata bon baza surtout nde boxa e mudé mais il a l'argent dans la vie ce que pona bata ba kombo wana. Merci Ndeko Serge na lingi na lobelo kwa liboso qu'il faut te bénédiction à Zambé et qu'il jamais que déranger mutu. Zambé sera pamboli mutu, a pambola mutu te pour que dorme la masanga, à kota botel, à violer bana batu, à salama comme buzoba. Bon, na ka oyo mutu aza béni nzamba pamboli mais mutu wana
azui bénédiction en Zambé à condition na buzoba il faut to landela malam c'est-à-dire na katsa mutuana ezane loko moko o Nzambe sengeli a changer pour na ebimisaye na ba trouble wana malgré za béni mais azo sumba machette azo pesa bato azo botola bato basi donc et ane loko moko il faut ko landele pa mutuana mutalo lenge bongo il faut passer na cœur d'âme à solana basala Nzambe mosala Nzambe nde ako détecter nini o esengeli et salma pona via mutuana salani ekangola parce Yannick pona bato ni tubengara famille songolo neti famille Bikembo famille Nyangi famille Bokechu ou famille soba kombo wana autorité rango et ce jour pas influence na kombo na msote parce que la Bible était normalement malgré ezaba kombo o eza na Bible était mais ezaba kombo oyo ejoua kamakasi surtout banon ya famille wana siko nazo betela ngo c'était makasi parce que ezana bande ko mususu babot na biso bapesa biso bakombo oyo même bango moko bayebi signification na ngote mais ezana babot mususu bayebi signification kombo wana mais bapesi ngo kaka epa ya mwana. Prenez le cas na sala délivrance moko ya ndeko moko na sala délivrance moko ya ndeko moko na kombo ya famille Boloko ndeko wana bazalaki na kombo ya famille non na bango famille ezalaki Boloko bayaki kosala remarque ni même na famille au bazana Kinshasa même na famille au bazana Poto bango nyonso basala makambo te bondo ko kanga bango. Pourquoi? Parce que comme ba famille ezalaki famille Boloko et tant on a yambaki bango na solo na bango ba ko découvrir que makambo bakota na nango eza lié na kombo na bango to sungaki bango to bondelaki premièrement et bazwaki décision bango nyonso ba changer comme ba famille wana et lelo makambo na bango ezo tambola malamu bazoki lelo makambo na bango ezo si tout le monde a rappelé moi na chef coutumier papa nazana kisi et kombo moko ba héritango mais moi na chef coutumier asimba rappelé mbongo na ye aza normal momona mususu pe kuna alozirita kombo wana mais esimba te basambela répéter mais vous expliquer biso te pasteur. Oui, merci. Na lingi na ibisa bandeko bénédiction ezaka te kozala na mbongo. La paix kimia eza lisusu bénédiction. Po oko kozala na mbongo mais soza na kimia te osepela na mbongo wana te. Na répondre directement na mutuna na yo olobi ke omona ndete na ba famille mususu ba chef coutumier ba hérita comme moko omona mutu mususu aza na kombo wana aza béni ndemo tukoloba pourquoi parce que aza na mbongo ya omonelo ka liboso na lobi ke bénédiction ezaka mbongo te mutu mususu akoza na mbongo moni ke aza na mbongo mais landela ya aza na kimia te mais mutu mususu ozomona ke a hérita kombo wana mais comme on a tellement ils ont annoncé bénédiction te azo souffrir na kombo na mutu ndengwana il faut alukanzambe voilà pourquoi na thème na biso toloba que Dieu te visite premièrement pour na ko changer histoire na yo pe ko koma histoire asika na vie na yo pe ko changer kombo na yo bato belé bazana ba histoire belé o ezo faire souffrir bango. Voilà pourquoi tu le dis que soki muto kuta na mosana nzamba leki na kirdam ami sosoli mosana nzamba bondeli nzamba eko visiter et directement ezana ba changement o esalamaka nazo kanisa ezana ndeko moko boye kombo na mbongo pasi donc lingi ko lakisake mbongo pasi. Donc, ce que tu as vie ndeko wana ndeko Serge, donc ndeko wana ye aviva kaka na kosenga ndenge bakina tolobaka ke matolo aviva kana kosenga akoko sali kambo ko réussir te ekoko kende liboso te ata bapesi $1000 yango yo asa nango eloko moko te parce que kombo na ezanini mbongo pasi soko azwi mbongo bapesi mbongo ebele
mbongo wana esa nini esilaka na maboko na ye. Pourquoi? Parce que kombo na ye eza ko annoncer eloko moko mabe mbongo pasa koza na mbongo te akoko vivre na mbongo na ye te po simba mbongo ezalaka toujours pasi ye kwa lia il faut batu ba pesa ye il faut senga. Pourquoi? Parce que kombo na ye moko elobi ke mbongo pasi. Balandi nyonso ya émission na biso évangile ekomi wapi et à long et à large nasi bolandi pasteur Yannick ameki alobi mingi évangile ekomi wapi na lobi évangile ekomi wapi za émission oyo elekaka na chaîne na biso SB la Grâce TV. Nazobenga bino bo s'abonner massivement na kati ya chaîne na biso SB la Grâce TV. Est-ce que ça rappelle normal? Ne tu pas qui a changé combo. Merci. Nga nakutana nango déjà. Et nazo pese exemple nanga moko pe nazo pese exemple ya madame nanga. Madame nanga babote na kombo ya prénom na ye eza Ariane. Mais nga tango tokutanaki na ye nakutanaki na ye na kombo ya Christelle. Nayaki koyeba kombo ya Ariane Sima. Mais tu as remarqué ni na ba document na mususu ya classe eza na kombo ya Ariane. Na ba document na mususu ya classe toujours eza na kombo ya Christelle. Bon, tu as ko sala nini na landi juridique ndenge alobi malam et nzambe papa mbolaye parce qu'il a expliqué bien. Tu as ko sala ndenge nini to lekaki na l'état to salaki eloko oyo babengaka jugement po bayeba ke Ariane wana ye wana kaka Christelle pe Christelle wana ye wana pe kaka Ariane. Na bato ozolanda biso na émission na biso évangile ekomi wapi oza na possibilité pe ya kochanger kombo na yo. Pour changer combo le bikaraté, tant que ce comme combo na un moko, tant que tu as commis DM, ils ont procédure pour colandango pour écouter. Comme pour cause à la papi et comme pichou, bien au sali passeport na sika et la pichou donc ils ont la possibilité toujours na quatre émission na biso. Parce que Yannick, tu le mingi, n'évitez tout comme chité, conseil nini comme exhortation ni ko exhorter bato bazana ba kawana ba komba ba malédiction ba kombo ya mabe ezobe sa vina bango pasura bongo et pe la bato yo bazana besoin benga yo mais na secret pour bike comme afin de mal ni mission kombo yenga vraiment vina nga kenda bien te parce que papa le ki na biso moko na lata kombo na ye azani na vie yo nga vraiment na oselo a benga yo na si mes rotations na yo o pesa pe numéro na yo eza malamu ota la caméra na biso. Merci. La petite exhortation conseil o nga na koko pesa na bande konyonso o balandi biso soki o kutani na kombo oyo bandai ko annoncer bénédiction te ezalaki na signification mabe ndenge olandi biso il faut oluka basali ya Nzambe expliquer basali ya Nzambe. Pe basala Nzambe premièrement bako bondela pona yo bako neutraliser signification ya mabe o ya kombo liboso pe ya mibale nazo ko insister ya mibale il faut ba changer kombo na yo nayebi serviteur de Dieu moko nayebi bien tu évoluer ne place moko azo travailler na Chikapa azo kamba une grande église kombo na ye Gelor Mampasi et na kumisi Nzambe soko tangi na otali plutôt na compte na Facebook alongola Gelor Mampasi atia Gelor Mambote pourquoi? Parce que liboso akoli na kombo na Gelor Mampasi lelo azana 40 ans mais na 40 ans aye ko changer lobi pas question ya Gelor Mampasi mais Gelor Mambote, c'est-à-dire ayaki ko constater quelque chose ya mabe o esengela ka sa nini alongola Mampasi acha Mambote
moto nyonso akutani to atutami mona basali ya nzambe babondela mpono baosuka kaka te, mais il faut aussi changer kombo bapesa yo kombo oyo ezokoannonce bénédiction oyo eza na signification ya malamu mpona ecomplike lisusu vi na yo te. Merci na balandi nyonso ya émission na biso Évangile ekomi wapi. Évangile ekomi wapi eza émission epesamaka pa ya moko ya basali na bino évangéliste Serge Lutumba. Évangéliste Serge Lutumba na misika fourni azana Kisasa papa na Samuela. Tokomi na soki émission na biso tomi to clôturer émission na biso mais boyoki pasteur Yannick alobi mais supposant na besoin benga pasteur Yannick kopesi numéro te na bato bazana besoin kutana na yo en secret basoano ezape bopesa numéro na yo. Merci beaucoup. Na bato yo bazana posa ya kokutana nanga numéro nanga nazopesa ezape ya WhatsApp oko kokomelanga na WhatsApp oko benganga normal poko benganga na WhatsApp. Numéro nanga ezali 090 69 73 812 na bandeli 090 69 73 812. Et pour la ressource, et c'est ça quelqu'un va tout couper sans beauté et moi bah beauté on appelle ça la bien et on va conseiller à caillou ou va soutenir caillou na ba prière moi beauté on est ça un peu bien maman peut-être me sauver c'est beauté. Merci mbote ko kozanga te mbota liboso nazo pesa epa madame nanga po balobaka nasima ya mutunyo so makasi donc nasima na ye c'est que ça na mwasi ya makasi donc nazo pesa mbote na madame nanga mama Christelle en tout cas nzambe apambola ye. Et à part que pesa mbote na madame nanga nazomona pe bana nanga pe ona koko bosana te bana nanga na biologique Davian na Darvina pe nazomona père spirituel nanga Justin Balbuno malgré za musika na mboka Uganda nzambe amona ye pe amona na mama Lina mama pasteur pe na pesi mbote na église mobimba ya MPDD o nazo kamba o naza pasteur titulaire nazo mona pasteur Pichu nazo mona papa na biso mama Ladi nazo mona ba papa mususu zwa ba kombo ezebele ndeti papa na biso Yannick Lukembisa na pesier mbote en tout cas bangonde mutu bazo soutenir papa Fulgence na bosanité malgré nzamba uto salengolo za na États-Unis na bosanité na musika na pesi ope mbote na pesi président ya papa Sébastien pe église mobimba na bato yo na tangi ba kombote moyen na tanga ba kombo nyonso ezate église mobimba na pesi mbote. Pasteur Yannick na pesi non merci. Et nandemo pesi biso tanayo et à quoi une émission na biso évangile comme wapi en tout cas vraiment de cœur merci aux autres tanakati ya groupe nyonso évangile comme wapi vraiment biso nyonso mbote na biso ngo vraiment merci nandemo pesi biso tanayo ya kozana liboso ya caméra na biso pour na kana biso nazo remercier pe les partenaires na biso au bazana libanda mboka na pesi bibita nyangi bibita ntona nyangi na benga kombo na fu benga bibita ntona nyangi donc eza bibita ntona nyangi nazo bana bibita ntona nyangi o Belgique na pesi so eza bibita ntona nyangi ya Paris eza ya yote na lobina o Belgique na pesi mbote belé merci pour na libala tozoki mon enveloppe wana yango yo petela tami merci. Na pesi mbote mingi pa Mamadou Bikembo na tonton Vicky en tout cas de cœur ozana motema merci na nyonso yo ozo sala pe bo salaki na pesi mbote na évangéliste makuku pesa ba mbote belé en tout cas merci congé tongo ki Kisasa elega ki malamu tokutana ki pe toza en cœur na pesi mbote na bana nyonso Salem en tout cas na pesi bino mbote na pesi pe mbote na bana nyonso voici l'homme en Christ na pesi mbote pe madame na ngai ona mesana ko benga la patrona ona benga ka la mama Ozana
Donc napesi mbote vraiment nzamba za malamu na bato nyonso bazolanda biso et puis na bato nyonso ba assister biso na coordonnateur émission au patou napesi mbote na ba technicien nyonso na chef na bango Bobo. En tout cas Zamba bomba biso nzamba pesa biso makasi. À la prochaine émission, ciao.